Ngoyo. Mbisi vraiment namoni ezana na mbongo eza malangwa mbongo na musombo et donc ba pêcher encore lelo ba uto ya nango kasi na yo moko ou bien ba pêcheur na biso na pêcheur na bino hein mais est-ce que bozana mutu na mutu zana ba pêcheur na soka ye ayi opesa ngoka epa na o kaka epa na yo kaka epa na ngai mutu na mutu ayebi ke soki ngana ina ba mbisi na opesa mutu boye d'accord mutu amtaza pêcheur na ye avant kenda mwambongo akwanga ozi opesie soki ake aye na mbisi akoyela mutu opesaki mbongo akwanga OK jamais akoki otekela mutu mosusu OK oyo yebaki na libumu ntango akendaki soki yotembe azwaki makasi ya opesheki OK yango ayaka na mbisi epa mutu oyo apesaki mbongo mais mama namoni bino ozongaka awa mama yebisinga awa eyindaka na tongo c'est-à-dire que ce bozongaka se bozomona mwa clair na mombongo bozosala mwa mabe zero akwanga ezangaka te bana baliaka ka soki oye obundi kwanga bana na poko esa nini emonani d'accord OK bozo se retrouver quand même moi mkezo zanga te eloko ni bosenga vraiment na gouvernement pona tina ya musala o bozo sala puisque lelo Congo bazozela bino biso tozaka musika mais toka ke mbisi awa ekoma konuna na mai mbisi ekoma donc batu ya ko pêcher ngo bazate mais kuna tango yoki na Kinshasa kuna na centre batu bazo kufanzala mais bino eloko ni ezosala kokoso po bolesa batu wana na bambisi awa ba pêcher tozoluka ba filet eya topesa ba pêcher ba pêcher ba banda ko bomela biso mbisi ah ouais bomela biso mbisi baya nango tosomba totekaka et puis eloko ya mibale chambre froide mbisi yango tozokelela toluka place ya kokekotia donc soki etekami te na journée oza na place ya kobomba ngo te tokena ngo na congélateur ya bato soki na congélateur kuna ofuti mbongo soki ozangi na mbisi epoli et puis ya mibale ape toza na biso na place ya otekela mais namoni ba bilisiki ezali ba étalage ezali oyo libongo oyo eza ya bato eza libongo ya eza ya mutu biso ba pêcher ya maluku ato na libongo te tokoma okelela babenga na biso awa ah bon mais nani azobenga na bino puisque biso toyebi ke nini mai eza ya leta mabele eza ya leta ekoyokana mama ekoyokana awa ba pêcher bazoya bana kana awa na libongo maluko ezolesa Kinshasa moneno bobimba libongo mbisi ezotaka na maluko mbisi ezotaka na maluko wande ezolesa population nyonso ya ville ya Kinshasa OK mais na minute oyo nde toza boto tela so boye aba bengani bino boye awa bengani bino osali faut pas net mutation ngafwa on a faut pas que tu kamela kaso minga freza leta so on est donc ozali donc eloko mobimeza mu siko mayo est-ce que mayo koza ya bato est-ce que elange ye boye mayo kauki boye eza ya mutu te bon mutu wana bo balancer comme on est papa tozo banga po eza etando lobi oyo bako bakangi yo bon boye mais en tout cas bo télévision de la biso likamba libongo toza na place te bobenga biso na kinkole abenga na biso na kinkole to mona chef de l'état mo ba kitila kinkole mais justement eloko nga nazo yango nga nazo mituna na bito mona ki na musika nini awane za kinkole za inga frate d'accord OK d'accord nga nazo sala confusion entre nga frate biso ba sala so bon chambre froide mo ko bien ko aider biso est-ce que na kinkole kuna ba sala chambre froide ba sala chambre froide na bango bana ba place bateka ka mbisi. OK. Donc OK d'accord na si bakonzi ba yoki bino biso beto obakisa mwa mungu na mafuta to obakisa kandele kibiso bakoteso bapemi tina butu na mukole sikoteso bapemi na butu kokanga bakobenga na babwa donc ye kolo nino azana poto bongo responsabilité tikala mutu moko mutu na seconde awa azotia ba pêcher mal à l'aise tina butu to soda ensemble soda ni tout ça ba bazali so ba l'aise ba pêcher ba komika avec vous OK bazala kebela moi ba boîte comme ya dîner à partir à matin mais dîner ndene dindi na
mai choli tipari ana azobengana bapeshe bazokende yelela donc baplace ke bazala na siège na bango. ok bon biso tosala nyonso tomatisa vraiment barevendication na bino ti bakoyoka donc soki bomoni vraiment que bakiti awa seke bayokani parce que toza quand même na 32 000 membres oyo balanda biso na monde moni donc na président de la République aza membre na biso ouais voilà akotala solution wana en tout cas merci bacourage ya bamama merci beaucoup